Vrai ou faux, bina filé aya déjà une fois, bino bo répété aye na répétition ka bossé pe abambi ka bossé $100. Aya na répétition vrai, aya ndengene dakande nini. Ta mususu batu ba comprendre quand bien te. Biso to répété na Pacific Palace. Tant to répété na Pacific Palace. Ya uti banzela na ya ba kongo banda uta so uta wapi yeka yebaki. Aye à l'équipe honorable na kolo ya place. Tant akita matina podium mayambika bossé libo on est na poche. Alataki gondo na la gomme na bras cassé moko. Abui libo kona ya simbi simba moko ka bossé a longwe. Donc ka bossa koti na poncha surtout ki ba simbi singa touche. Mama bina aske bokata kati rep. Abi peto a simbi singa touche. A simbi singa foulard. A tel là on a bis $100 yango tout ça na ngoni. Ba musicien mususu te to ke pesa ngo fra l'église tout bablo mo bongo biso siko ba vrai yangenga siko tellement da ke olenda na bino mbongo na photo lia ponga bino ndo pezet na bimongo na to lia ngo to lia avi mbongo wana apesi on na maboka domaine na biso million tempo dans Afrique d'ici apesi $100 wana tant apesi $100 na sima to continuer rapika mukie sune tellement da ki bien te abima ke ko bima ka abima na kolo ke sa ya bengani so place yana a remplacer ba mo bina filé mon kolo boko yamba bina filé lisusu bo tuna ye au répéta na Pacific Palace oui ou non nde akoma ki ko répéta na tanto ke na binga mo pepe na gitambo nde ka bosa vandi sabso bino mono asimbi singa touche ngande za bo mono so sali su succès na mboka oyo lo bangai na dali ka bosete neza ka bosete nde apesi ide nde dana na websaka bino ba cadre abengi ngai a viva maître Bob na directeur na biso Gigizo tokinda tiki santo baso mantaba baso mintaba basali sacrifice esprit wana zolo ebenga bina file tunzeng ngela sa muntu azu malédiction donc ba maudit bina ba maudirier tu comprends carrière na e bino mo na ya sala su succès te bino mo na bi soki na kosa bino mo sanga bo mo na bina fila sala succès deux aka bosse muta sala biloko wana ka bosse na yebsa ka ke soko oyoka soni o ke ka pa ka bosse bo kende pa papa no fabuka si yebsa ke ce so na vie ka bosse à propos bankam na yoki soki akoko tulu lancer soit na proposer ba biloko bina file longola soni okoya ko omoni ba fali okumza ka fali fe robenga ba vie ba kolo no Waouh, babi makambu ezali vraiment. To luka to yeba nan to sala nano analyse ne loko oyo. Na vidéo to tu ko tala biso nyonso. Est-ce que c'est vrai le loko kwe ya bina filé na ko kwe ya kabose eza source ya $100 na source ya tabao bakendaka na nini na banzangungu aso banzangungu so bakota ba Kongo wana na bosani quoi. Est-ce que c'est vrai? Et dans ma mususu ba musicien o ba salaka o ba yilaka biso to éviter ba impression na bango ezalaka nini o ba yaka pena ba yaka na envers biso ezala biso ba chroniqueur ezala bino ba fanatique na bango bolanda bango to éviter vraiment o bango ba yilaka biso ezalaka nini peut dire quoi lelo nde tozomona kokoya ya bina filé bon kokoya c'est trop dire mais ko kita ya bina filé n'enge bina filé le loi kiti pour auto bimisa peut déjà a lancé déjà générique déjà album nae générique est sur le marché mais ezo betaté générique ezo betaté na parmi l'album ya bina filé premier album tant à boaki sinon to mona ninga kangaka lera ina deuxième album to mona pe ninge cartonaki le ayel jusqu'au boaka mususu lelo et banate album ya bina filé ou générique na minute ezo beta na niveau nini a comme na niveau nini est-ce que ça déjà combien de vies banda album wana côté déjà na ba réseaux sociaux est-ce que koko ya kabose tindenge to yoka ka moma moko kabose abeli liboma ninge to yoka ka kabose abeli liboma est-ce que eza source na yango et yaka pona makambo ya bina filé tant bina filé pe a remarqué
na place où il pas kendaki ko talisa bala ki c'est que muta frappé au bout et ça kabose yango ye pas sala ki retour to ezaki biloko ya kabose ye moko sali retour na ye moko pour parmi batumi balé wana ya komona déjà ba fonctionner kana bango vraiment comme tel tenir bazaki liboso kabose biso to ye ba kabose tanga boaki album to mona ndenge salaki premier album à Kabou César déjà donc et cartonaka kangaka les raina deuxième le même tu habite est-ce que bazaki les mêmes maisons te au côté temps monde va frapper à quelle maison moussous est-ce que ça vraiment d'une bin affilée ya kokende et pas yaya na yo vie na yo ya bana mamandu le kala liboso na pas bima liboso na yo ya kokende sala et wana 6 réellement ou c'est vrai que bien affilé au Kenya na répétition ya Kabousi ya kopesa $100 ya faux pour na ko étouffer Kabousi ba ko longola na place ande ko sala répétition ya ko récupérer moto ya Kabousi azaki nango si c'est vrai prenez za bongo bien affilé au mona siko ke lelo ba Patrick Beckham ba faso ba bimeli na ba faso ba yeleli moi différence moko yé parce que ba makamba boto ka te pa bina filo ya na vitesse moi makasi biso to yebi ba musicien ne go fonctionnaka surtout monde ka ozoya na moto moko ya makasi to comprendre déjà moto oyo moto aye nango auti déjà place boy Patrick Beckham ya kosala noni na mais aza jeune moko a féliciter pourquoi parce que abandi carrière na lentement na sous forme ya koba nenge koba plus ses alaka donc et yaka malembe ti a commis nenga commis Patrick Beckham mona mais aza toujours un peu lent azo yaka malembe pour na carrière ne a garder kaka moto ya carrière na le lo soto zu falita mwabimi feraye tout moni depuis fallait abima zala fali ti le lo fallait télémara na ki fali faire des prabima azala faire comme faire ti le lo azaka faire oyo to yeba faire to tikali o mona te que changement o faire koi pour fali abeta ki tour na répétition na pas ça là-bas o fali akoi pour faire abeta ki tour na nine et lo ko netikala o salamate même kuta à l'époque a wera na jibe to tikala o mona ba biloko ana te que non o ya kendaka salibo et ça dit puissance ya mamwandoule ya ba puissance ya mamwa musique et ça dit ba puissance te ya kumela muninga moto o pa kei à laquelle muninga a bloqué à ça la succès c'était to éviter ceux qui na mamwa musique banka o babanda ndenge bino bo démarrer malamoko na makambo poto mona wenge tango bima wenge bima nanu na simplicité ya ki wenge nanu ya ki bana bandal ya ba jeune moko esprit donc esprit kaka nde sala ke wenge lelo ko ma wenge wera na jibe tango babandi wenge na ba dide masela mutazana na kisa zarate esprit kaka tant ba yoko kabwana nde ba mutu na mutu akenda oluka okota ba maison na ye mais bino soka bolongwe directement faut luko ken biloko ala wera yembango abi ko kota bonganga te poko maloko aye eza ma mususu bozo ya nango mais bozo ye ba succité bozo ye bana faso boko kende go sukela te fali na faire so ba na kisi c'est que bazana kisa bien c'est que bazo ba kisi na ba on place bien comment kisi mobimba bango bazo banda bazala bango ti lelo bazaka bango album par album succès na succès concert par concert succès na succès plein car ah bina filé ngai na kolo bateke na confirmer loko wana na kolo bateke na confirmer la keluana mais ndetika ke joya ebalana na générique obimisi déjà tu hebide total nan album mobimba nengo ko lancer comment événement ya nyonso o ya yo comme ko beta peut tu hebide est-ce que concert na yo bina filé promotion ça vraiment comme il faut te luka ou luka ba technique na ba moyen moko ya ko sala promotion
pour un concert na yo ko kandidaté ceux qui Fabregas a échoué qui pour alembaki na promotion alembisaki na nyonso ebimaki boyo nyonso to na tout ça c'est rien. Merci vraiment à Fabrice Ngoma depuis les États-Unis, mon ami d'Afrance, Fabrice Ngoma Intera. Et merci aussi à Alain Ngumbu